bozo sala bongo, tango bo sala vie de loin bongo. Yango ndeko bomaye bo bomaye. Bo luke la penza liwa ya vie de loin, bo lukango na makasi otolobaka penza makasi bandeko na ngai. Bo lukango penza na makasi. Bo yaka toujours koyebisa bino ba titre na bino me makambo bo sala. Eza lisusu bien te. Yango penza makambo oyo bo boma mutu. Eza koboma bandeko na ngai bo matabo kita eza koboma mutu. Makambo bokomi kosala la vie de loin. Eza koboma ye la famille. Bo boma vie de loin. Bolingi vie de loin akufe. Bo linga vie de loin te. Bozo linga vie de loin atamukete. Vie de loin oyo. Soki to zongi, ça fait déjà soki 4 ans, soki 5 ans. Oyo vie de loin azalaka kaka bibela bela. Vie de loin azalaka mutu a maladie. Vie de loin oyo to mona depuis l'année passée. Na 2023. Vie de loin azalaki na ndaku. Vie de loin bando salate. Vie de loin ba boite la ye. Mbasu bandeko na ngai. Ezalaki pasi. Combien ba émission biso to sale la vie de loin. Combien ya biso to yaki sur les réseaux sociaux pour na ko sensibiliser batu ba prier ba bonde la pour na vie de loin. Combien ya batu. Soki to zongi na sima, totala ba video ya kala ya sima, totala ba video, totala ba photo ya kala penza ya vie de loin, oya bando sala la famille. Bo mona ndenge vie de loin zalaki munene. Bo mona ndenge vie de loin zalaki na nzoto. Mais kilelo oyo totala vie de loin. Nzoto nyonso ezokendeka kosila. Mosusu bozata kutu na besoin ya koyeba te. Bozata na besoin koyeba te. Pourquoi vie de loin zokonda akaka? Pourquoi vie de loin azali susu neti vie de loin oyakala? Wana nyonso zotala bino te. Mais bon mona vie de loin bolingi bo beta vie de loin akufa na maboko na bino. Yango penza bo linga bandeko na ngai. Ezo sala pasi biso ba Congolais tozo linga na tamukete. Kuna na est bitumbeza. Bo kendo bunda te. Bo kendo bundisa banguna te. Mais bozo ya ko bundisa bandeko na bino ya ba Congolais. Et surtout banani ba star na bino. Ba oyo bazo pesa fierité ya mboka na bino yango ba oyo bino bo telemi pona okendo bundisa ka bango. Et puis bozo kendo bundisa bango wapi? Na poto. Ezalata na pays na bino. Na pays na bino te. Epa ya mupaya. Bo kendo bundisa star ya pays na bino bandeko na ngai. E osala penza pasi pe mawa. Makambo moko ya soni otolobaka soni makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza to memeli bino vie de loin. Bande konanga nini ezoleka. Pourquoi mama Étoiline Inès TV lelo azana kanda ya makasi. Avana kota na mamo zindo ya makambu na biso lelo ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi.
Bambote nanga na yimoko Linda Bukulu, Bukulu ya ba Linda Mwasi Nzambe. Bambote na yimoko Mama Céline Kaba, bambote na yimoko Madame Judith Diamprovisa, bambote na Marie-José Chala, bambote nanga na yimoko Madame Sidonia Siala, bambote na Marie-José Mafuta, et pourquoi pas Grâce Poi depuis quelque part na pesi bino bambote na pesi bambote na bamama nyonso o balela étoile Nines TV. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayena ba solution ya kitoko, Gavker ayena ba solution ya kilikili, Gavker aye penza na masolo ya kitoko. Yo obelaka mutu pasi, obelaka mukongo pasi, obelaka mino esalaka yo pasi, oluka mabota tina 55 ans na Gavker la famille okobota na yo. Na Gavker penza ba solution ya kilikili, ba solution ya kitoko, ba solution penza ya kafu eza na système moko ya kitoko. Gavker bika na yo libela na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. La famille lelo oyo na ye na sango moko e osalanga pasi penza mingi na motema. Je m'excuse pour la bande de nyonso na banda qui déjà émission na moi kanda. La famille ezo sala pasi. Oui, ezo sala pasi. Komona bizaleli ya biso ba congolais eza bien te la famille. Eza bien te. Ebele abatu, je suis sûr que balanda moi vidéo ndenge ba combattant ya poto ba balingati ba beta vie de loin. Ebele abatu to landa vidéo wana. Ebele abatu pe balanda yango te. Kan ndenge to yebi biso nyonso keno ndeko na biso député na biso azwaki ba comédien na biso bakendo sala spectacle na bango na poto. Parmi ba comédien na biso Aïda Kapila Saza, Jérémy Chabani aza, toza na vie de loin aza, toza na Mobikisi, toza na Esobe, baza bakendaki Mimika Bongo la fille de ouf, bakendaki ko sala spectacle ya ba humoriste quand ndenge toyebi ba humoriste baza batu o ba sekisaka. Alors c'est ainsi que quand ndenge zalaka tomona ndenge Jérémy Chabanu akitaki na Château Rouge, combien ya ba Congolais bakendaki koyamba ye, ezala ba papa, ezala ba mama, batu mosusu kutu basambela pona ye. Toye komona pe nini Aïda Kapila pe batu ndenge bayambaki ye, toyaki komona pe Mimika Bongo. Eyaki kokoma sikoyo tour ya ndeko na biso vie de loin. Tango ka vie de loin akiti mbala moko bandeko na ngai ba combattant ba telemi po ba beta vie de loin
heureusement que vie de loin azalaki entouré na mwa mibali mosusu bazalaki na mwa makasi nde yaki kosala keno babetaki ye te. Mais posa ya bakombatant oyo baza na poto ezalaki kaka keno babeta vie de loin. Ebele ya bato bakotuna balingaki babeta ye. Pourquoi? La famille, depuis que tobanda ba émission, depuis que nga Etoile Nines TV na koma YouTubeuse, nanu na mona place oyo moko te vie de loin asala émission pona kofinga bato poto, pona kofinga ba combattant, pona kofinga nani na mona te. Vie de loin azaka mutu asekisaka na ye. Vie de loin azaka mutu don mama kamuna ye ezalaka koseka. En tout cas, nazalaki penza étonné ya komona makambo oyo bandeko na biso ya ba Congolais basalela vie de loin. Selon ba explication na bango, tomona biso nyonso, vie de loin abelaki, kobela na ye, moto azwaki ye en charge. C'était mama na biso, mama Olive Lembe. Mama Olive Lembe nde azaki mutu oyo azwaki penza vie de loin en charge. Alors, pona bandeko na biso ba combattant ya poto, tango bayaki komona ke non mutu azwaki vie de loin en charge, c'était mama Olive Lembe. Pona bango, batie déjà na mutu ke non, c'est que vie de loin aza mutu ya mama Olive Lembe. Yango ba combattant ebele, basilikaki sans kotu na vie de loin, mbala moko balingaki babeta vie de loin. Bandeko nanga ezo sala pasi penza pe mawa, ezo sala pasi mingi surtout na motema. Parce que kobela oyo vie de loin abelaki. Kobela o vie de loin ti lelo. Parce que toyebi ke vie de loin abelaka sucre. Ti lelo oyo. Abelaka yango bomona ta mwa nzoto na ye mosusu ezongi mo munene mosusu eza kaka ndenge. Ebele abatu bayebaka te. Alors, kobela o vie de loin abelaki. Soki alingaki avanda lobika ke no mbongo nangaka ona salelaka. Nde na zwa nanga moko, na sombaka bakisi na kendo monaka minganga, bandeko nanga elingaki esimba te. Raison pour laquelle toyaki komona intervention ya mama na biso nini Olive Lembe. Ayaki kokota intervention na ye kuna pona kosunga. Et puis elo mosusu pona bandeko na biso o baza na poto. Na ba pays mosusu ndenge zalaka. Ba comédien, ba star. Ba futaka bango mbongo bazaka na ba salaire na bango chaque fin du mois. Na ba pays mosusu, je dis bien ba pays mosusu. Na Congo na biso esale makate. Kande tomona kata ba fali pupa bazo yembaka. Tomona kaka ndenge ba belvi kandi baza basila bisalo ba osala ba théâtre. Kandenge tomona ka ba mama lor mbongo ba yembaka. Pour votre information, l'État na biso efutaka bango te. Ba futa makate, ba futa ka bango te. Donc pona bango salaire o bazwaka eza kaka soki ba bengi quelque part akendo jouer mukolo film, producteur to productrice ya film wana, peut-être soki ozala na mwa mbongo wa malonga, mwa $100 apesi. Mais mingi ezalaka ba $50 bapesaka bango. Ezalaka mwa bongo. Sikoyo la famille atabino moko. Yango ba mbongo bazwaka. Ezalaka ba mbongo malonga te. Alors yango tomona kana baka ebele. Soki comédien to musicien abeli. Normalement ezalaka responsabilité à l'État, il faut bazwaka bango en charge. Mais comme l'État na biso akimaka déjà makambo wana, yango ezalaka mwa pasi. L'État na biso azwaka bango en charge. Sikoyo ezalaka ka bato minene o bazali kolo. Mutu o kanzamba ko tuta motema. Mutu wana akoya asungi. Mutu wana akoya asungi ezalaka bongo. Dona kote penza yandeko na biso ville de loin. Na bata oyo vie de loin abandaki ko bela ya makasi. Nzambe atutaki penza motema ya mama na biso Olive Lembe. Nde akendaki kosunga ye. Nde akendaki penza kosunga ye. Kandenge toza lelo na bapapa yandimosi. Yandimosi mutu azui penza kozwa yandimosi en charge. Lelo oyo soki yandimosi o maladi o nini.
toye komona lelo ekomi mama Denise. Mama Denise nde akomi kozwa papa na biso ya ndimoswi. Donc na côté mosusu pe mama Olive abandai pe kosunga ndeko na biso vie de loin. Eza te ke non soki parce que mama Olive abando sunga vie de loin yango sikoyo ye vie de loin akomi muto mama Olive. Soki bino boza na problème na ba konzi ya mboka. Boza na problème na ba mama Olive. Eza te ke non batu oyo basungaka bango bango pe bakomi kote na bango ezalaka bongo te la famille s'il vous plaît. Et au ça la passe. En tout cas, vidéo on attend on a monaki la famille. Na yokaki somo na soni. Na yokaki penza otolobaka soni. Soni penza na pays ya batu. Na pays penza ya batu bandeko nanga bino boza bapaya. Bien que bovanda kuna des années et des années, ba 20 ans, ba 30 ans. Mais bo yebaka, bo tia na mutu ke no boza ba congolais. Bokendo bundi sa star ya pays na bino. Imagine bandeko nanga tina batu ya ba pays mosusu ba otala spectacle ango. Je m'excuse. Ba otala ndenge ba congolais mosusu ba obundi sa star na bango. Bandeko nanga eza makambo soni. Et puis kotala batu wana bazo bundi sa vie de loi eza ba papa mibimba. Eza tate ke no bana mike ba papa mibimba otali bolobi papa oya koti kozala na ndaku na ye na 3 bana na ye soki 4 bana. Mais azo kendo bundisa vie de loin. Ata kutu kotala nzoto a vie de loin boyo kata mawate. Bozata kutu na motema te la famille. Kande na lobaki na ibandeli. Na est kuna batu ba okufa. Ba oboma ebele ya ba Congolais. Soki bomoni keno boza na bino na makasi ya kobunda. Bokenda ta na est bokende kobomela biso banguna o basi bakoti na est. Ke kolinga koya koboma ndeko na bino Congolais star ya pays na bino afinga bino te. Aloba mabe moko te bandeko nanga wana nyonso kaka parce que mama Olive azwaki ye en charge, mama Olive alandela ki traitement na ye yango ka likambo bolingi boboma vie de loin. La famille tozala na motema biso ba Congolais s'il vous plaît tolingana la famille s'il vous plaît eza bien te totika makambo oyo ya koboma na biso tozomi boma totika makambo wana me tolingana. L'union fait la force la famille tolingana tozala penza na bolingwa solo. Eloko bandeko na biso batie ko sala ba spectacle bandeko na biso batie ko sala eza pona fierté ya mboka na biso. Eza pona lokumu penza ya mboka na biso, eza pona lokumu abapaya te, mais pona mboka na biso ba Congolais. Pona mboka na biso la famille. Et on sala pasi penza makasi nazaki na moi tenter ya osala émission au deux le même jour. Bino moko boyebi kaka ndenge zalaka. Mais na lobaki ka keno na osala ngoto matato kita foka na sala. C'est pas bien chers compatriotes. Tozala na bolingo. Bolingo penza otolobaka bolingo ya solo. Tolingana emo nous vivons. Tozela te ke non un jour vie de loin oya kufika bino bato apoto bokomi kobimisa bambongo pona kokunda vie de loin. Mais to sungana ka tango mutuaza nanu en vie. Tango mutuaza nanu tolinganaka. Olingi penza ndeko na yo lobi oya za star ya mboka na ngai. Ata soki azwaki traitement na ye na nzela ya mama Olive. Mama Olive asungaki ye. Soki bino bozana ba problème na mama Olive etali vie de loin te. Combien ya ba orphelin lelo mama Olive wana sungaka? C'est que ndenge ezokende na ba orphelin wana bobando lukaka bango. Bobo makabango parce que mama Olive asungaka bango parce que l'état na biso asungaka bango. Te. Ezalaka bongo te la famille, hein? Et osala penza makambo moko et osala pasi de l'autre côté makambwango et osala penza soni penza makasi ngana lobaka. Eza mabilo mosusu oui to gardaka to lobaka na biso te mais eza mabilo mosusu to zalaka toujours et encore obligé à kolobango parce que soki to vandika bo to lobate bande konanga makambo e obando kende nango kama be ba makambo mosusu il faut ka to lobaka c'est pas bien. Eza bien te la famille o bosali penza na poto atanga moko na kote nanga na yoki penza pasi pe mawa
nayoki pasi. S'il y a de ces personnes oh baye ko encourager bino, en tout cas nga nazo encourager bino te. Na sepelaka na nga na ba combattant nyonso ya poto. Nazalaka problème na combattant mo côté. Mais oh bo sali po na vie de loin en tout cas eza bien te. Ezalaki bien te. Tolo bango ka bongo. Ezalaki penza bien te. Bo salaki penza mabe makasi. Bo sali penza mabe o tolo baka chaque jour mabe penza ya makasi. Grand merci na balandi nyonso Étoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso de partout la famille. Ba merci mingi penza makasi. Hein? Grand merci na ba o nyonso bazwaka tan na bango pona osalelaka biso ba partage nde likambo. En tout cas grand merci. Grand merci na bandeko nyonso. Oh bazongisaka biso na nzela soki bamoni ke tolobi mabe bazongisi biso ba o pe bayaka pona ko encourager biso ko soutenir biso. En tout cas na yeko yebisa bino ba merci kandenge ezalaka na yeko senga ma bolimbisi na émission nanga moko na sala. C'était émission ya papa na biso ezali papa nani papa na biso mukuna wi azaki azana problème moko na Rosni Muchopi sikoyo yeki ko sala kino. Olie na tia photo ya nabiso ya papa na biso mukuna na yaki kotia photo ya papa Walesa na video mais na miniature na tia ki photo ya papa mukuna. En tout cas na yeko senga bolimbisi na batu o nyonso na betisa mabaku. Parce que ezana batu mosusu babenga batu mosusu basala ba commentaire makamwa mukuna otie papa Walesa problème nini ya yango kaka na eko senga ma bolimbisi bino moko boyebi mosusu ba émission mosusu roki osali osilisi makam nyonso oyeko se retrouver que fallait na tia photo ya oyo si o lancer déjà émission et zotambola déjà donc ezalaka mwa bongo donc ba onyo sona betisa mabaku. En tout cas na yeko senga bolimbisanga surtout na kombo ya Yesu Masia. La famille yango na yeko senga na batu nyonso balandaka Étoile Nines TV de partout dans le monde. En tout cas la famille totia ndeko na biso vie de loin na mabondeli. La famille partout place nyonso bolandaka Étoile. En tout cas soki osambelaka tango osambelaka pe tiaka pe ndeko na biso vie de loin na ba prière parce que comme on a makambo yo ezo prouver ka combien vie de loin azana bitumba penza ya mikete mais bitumba penza ya makasi parce que ceux qui bitumba ezaki ya molimo ekomi kobima na nzoto donc ekomi nango mabe. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour le 19 la famille et Kozalande Somo. Stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromo nanakaka. Le 19 mai, na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo, na stade de Martyr.